ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Peti kaite kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC Tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete talatina bipai biso ezwami bino toloba ete Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bande ko balandi ezali pasi pema wana République démocratique du Congo pambate maye mazali ko salama ezali penza na yebi lisusu komboni toko kopesa nango te pambate République démocratique du Congo tozali penza lokola bato moko bazali bato ya suka na ba ekolo nyonso tozali penza lokola bato oyo mayele ata ko moko te ezali na mituna biso pambate maye mazali ko salama biso tozali ko mo sepela maye mazali ko mo salama biso tozali ko beta maboko ndeko na ngai ata ko bolingana katena moninga wayo ata ko ndeko wayo azali moyibi tope moto la lokoso kasi otala soki lokoso wana ekomema bino na lolenge ya mabe lukabo bima na nzela wana lukabo bunda poete bosenza elenge bwabino pambate soki botiki eloko ya bongo bozali komo beta na maboko bozali komo seka ezali pasi mingi pambate mabe wana ezali bobele ya ye moko te kasi mabe wana ezali kozwa molongo mobimba lokola lolenge tozali awa mayi mazali kosalemela mwana mboka Félix Tshilombo président de la République bandeko bangai ezali so makambo to betela yango maboko te to seka bango te ezali siko makambo ete to bunda nango po ete ekolo wa biso ezwa bonsomi po ete ekolo wa biso etombwama bandeko bangai ata ko bafinga ka bato na yebite soki esi ekoti pamba te na yebisaki bino ete toli na mwa ba caprice na région wa biso makambo azali koleka mwa baike kasi na yebite soka sa chaki émission na uta ekolobela pe kotel sabino lolenge ni bayambaki tata mokonzi ekolo na yoki bandeko mususu bazali ko bengo c'est de la presse président ndeko la biso Félix ye bazali ko yambaye na ba congolais te me bayambie na ba étranger ndeko bangai ata ko bwali na bolema ata ko bwali ba bolole bolimbisanga boli batamayele te étranger azande ko na yo étranger azande ko na yo moto oyo sengeli atombole loko yo ezali na mwana ya mboka esengeli ndeko na omoko lokola nga joli ki yedi ona tutela katolo la Canada mwana mwasi wana azali ko tombolo ndeko waye azali ko tombole misoto lobela mboka Congo azali ko tombolo seya de la presse yango la ngai nazali pe ko tombola ye ko pesa ye melesi ezali bobele ko loba ete joli ki yedi nzambe amona yo pe azali ko tanga komo na ba emission bangai lokola mwana mboka mwasi kitoko atonda ba ben o tozali ko benga ye Anita Babin mwasi kitoko Kolokolo seigneur de la presse congolaise moi soyo apakola mana miliki moi so akosala au seigneur de la presse akomape Babin quoi Anita Babin tika nzambe ya Congo amona yo nzambe ya la gloire de l'Éternel amona yo bande ko ngai pola nini po batombole misoto lobela mboka Congo batombole misoto lobela mboka Congo lokola Gima Pendo mobalo alobaka bien soka lobby en tout cas ata fefele zalaki mbala moko ebongwali nango Nouvelle-June nga place obabenga ye Gibolingo nga na bakisi sulikolo Gima Pendo wana na lobby Guy de la Reine pambate mapendo na yende za kopesa kimia kati na motema yango moni Dieu ya yena Anita Babin ki camarade wana mutayebi yango ka au seigneur de la presse congolaise bande ko bangai bodi tolingi to kufa boye bayi mindele bayi bato meindo bazali komona biso lokola biso tozali sous bateau ndenge bilo bolo bakala le côté les français ça veut dire tozali bateau ya suka bateau yo modèle babango bakoyi ko koma bato ya yambote bakoyi ko poussa na liboso te boni mwana mboka Félix Tshilombo pe bande kolanga boko ula nkimo boko ka sonité est-ce que trompe wala pe ndenga za ko miyo ka les États-Unis d'Amérique rande ba mo ba mbeka ka grande puissance akiti penza awa la Congo ndenge na uteko yesabino pe botindi ba ministre ba ke loko yamba pe botindi bolobi ya moto atala ka ba faire ba américain ministre ba ke loko tala ba to loko mona pe président kutulu mbango po tindi ba toke ko tele ba pe wa katele saluti pour l'excès la tapis rouge po bisele ba belolé po bisele to ba nyama te congolais tout se pénal kambe comme na mboka la bisote bande ko ngai bokile lokonde fam pekato ingeta ki lame plus 49 isa konkoi bono lai nga monkana to fungula nde misote e manzinga
emanzinga to fungola miso papa nanga ingeta la bino nyoso bolanda ke miso to lobela mboka Congo to telema to lamuka to boya eloko oyo te to koyiko sambo ka boye to ezale bo sambo lite yango to sumbaka ndenye na bilambaye to ne kankola ntange ngamo pe banzinzi ba yiko tandela biso pe bato ba ndiko zomela biso boni congolais na lingi eloko oyo lobinga ndeko la bino to bimaki na mwa kabuya te to komaki na stade de Martyr ko kele kotala bilili oto komona bokile lokondo fa pekato bokile lokondo eso tefela efa pekato ngai pe na kotombola bala mbandaka na kotombola basako soba elema bakula ka elo sako ekinyo to komi na temps oyo biso pe to telema to bunda etumba oyo mama aja awa bokile lokondo fa pekato nyongwe kwa milo sako ekawete ba mama musulman na salama leko ba mama na ngai ya Centrafrica na lobi bokile lokondo fa pekato papa na ngai les États-Unis d'Amérique ko sala makambo kitoko akosala makambo kitoko abi oseya de la presse komi tanto tombola ba mama nkane kamingamo bokile lokone fam pekato te papa ya nok les États-Unis d'Amérique totala nanu kula kasi ndembo ya bana mbanda kate lolenge tokitaki na stade de Martyr te tozwi bango kaka na entraînement te pe tokozwa bango mobimba kabu ya malobo mboka yo bongo tozonga nanu to sosola ba politique ya mboko Jefi non, awa. Deuxième mouvement gaya. Baba, chaba ngobia. Go! Mbote mwana mboka. Mbote mama. Toyei penza na stade de Martyr tomoni équipe na bino bobengi yango Mbandaka toboni pona nini botie kombo ya Mbandaka. Équipe na biso tobengi yango te équipe na biso ezali Mbandaka Sport. Tobengi yango Mbandaka Sport po tozali kosala fierté ya province ya Mbandaka yango tobengi yango Mbandaka Sport. Tobandi ba entraînement awa na Kinshasa ndambo musuba osala ba entraînement na Mbandaka kuna. Je crois que les 15 bakoya awa to sali fusion to bimisi équipe moko to zongi Mbandaka to ke banda championnat. Mwana mboka. Vraiment ezali à féliciter pambate komona ete bozuli kanisi uta Mbandaka pe komala Kinshasa. Kasi motuna na ngezali penza ya mwabo. Bozuite po bango bauti ne kanga ngenge bayibi pe na makambo ya ndembo te pe bozwa bango la simatango bakokola. Boteka bango na mikili ya bapaya po bino boko mabato ya misolo ebele to pe kaka kotombola ekolo wa bino Mbandaka. Naseki na sima nango moni bana na ngai baza nyonso bana ya Kinshasa. Na tie recrutement na deux groupe ya Kinshasa na groupe ya Mbandaka. L'air na koya na epsion na la fusion. Na fusion na robeta championnat. Na robeta championnat na osala fierté ya Mbandaka lokola Mazemba salaka na Lubumbashi. Lokola sanga balinda salaka na Mbujimai, lokola Imana Vita basalaka na Kinshasa, lokola Mont Bleu azosala na Bunia. Donc ezali fierté ya kotombo la province. Tokoki kozonga simate. Koteka bango bakende banda poto ta misolo na libenga wana na nzimite. Ezande biso to tia poche na libenga tozo bimisa pona ko aider jeunesse, kotombo la jeunesse, ko sala lokumu ya Mbandaka pe lokumu ya mboka na biso Congo. Merci matondi mingi leo tokoza openza mwa minute belete pambate tokoza na mingi ya koloba pe tokobengi sur la plateau ya biso okoya mais topesi yo kaka longoni ya pambate Mbandaka etombo mapezo esika yango
kasi okoyi kosenga pe mwa lisungi na baye ya ekolo ya mbandaka ya province ndenge balobaka na lokota ya ali français soki pe bato pe ya misolo bali bakulaka bakoki pe kotia mwa maboko ya bango mpona kosunga yo te wana mbela ekoki kozanga te nazosenga na baye banso babengi sénateur honorable bourgmestre gouverneur opérateur économique nyonso oyo ya mbandaka ekanga ngenge équipe na bino yango oyo ebotami sika ngai secrétaire sportif manager général Laurent Agnaso nazali na koyamba bino maboko polele ezaloza na kati ya mboka ezaloza na mboka ya mikili ya bapaya na koyamba bino polele mbala mususu nde soko bengisinga tokosolola na kopesa numéro na ngai baya pesa penza ta balomba te problème ezate numéro na ngai eza mibale plus 289 et plus 243 89 50 50 759 plus 243 89 50 50 759 plus 243 81 38 11 270 wana eza mamero na ngai bokobenga nga telefone ekangamaka te telefone ekawukaka te boyebake na mbandaka tozalaki na molunge toza na molunge asbel mokanda lumière ekipe asike botami tobotami tongulumi totamboli po tokende likolo donc biso vraiment tokolobisa mbandaka biso vraiment tolobisa mbandaka. Merci mingi mona mboka tokobeng so penza poto sola ya mingi to baba difficulté bonyo za nango to pe leta ali ko tia yo mwa maboko te to pe ali ko lokeloka molunge po leta ya biso Kongo to yebi yango kasi pe mwa moke tokobeng so penza na plateau pour le bona molai matondi mboka yo nazo si matondi mingi mboka yo na ozi l'invitation nao tokosolola. Merci wana bolandi penza la bokebi papa langa Laurent lolenge ni na lobby pa fiki alobi bande bane kangate bande batombola pe kangate bane kangae bolenko botombo ma pichulo mpinga pichu mpombo botombo ma papa Adolphe bala mbandaka ekipa bino yangola molunge ya libo kinenga tangaki pe ya bino yangola bobenga bakula ko bwana misolo bo soutenir ekipe ya biso ekende liboso papa Enoka azali ko sala mosala pa simbili sous parti politique opposé de la presse chemutu na ye 2UI na yebisaki binote océan côté de kambangote ya ba mamate boko mona siko marche Martin Fayulu Madidi to boyi ozala le susu pio ya Union européenne to lingi to yokate mindele ba koma yo le suna saki mindele ba kofa yo basalo makamde basaki bemba ba kofele biso bemba bandimise biso bemba l'inacceptable pe mindele bangwala ba soswe bemba ti loto ko yeba motula te ti loto ko yeba motula makolote to ko zela kaka ba promesse ba kola kabiso biso pe lokwa tozaka porter lokwa biso to kalikambo soki koye ba congolais to mbrasa kango makasi to digérer kango te biso to sepeli petit loto ko kaka pimelio Martin Fayulu oko tambola la mikili oko kende ba Texas oko kende ba wapi bako ya mboto lobi awa nde sombele suka bisanga te kuna nde okelo kwa vacances te awa nde na capitale te awa nde na République démocratique du Congo bisiko tozozela yo na bandundu na este na Équateur na boma na Congo central toko zelo la mbujima na Katanga toko zelo voir même baluba bazozela balobi oya pe o se prononcer oloba tout o lobi na mikila bapaya soulèvement populaire toko zelo to bongi c'est tout o toko bimana ngona nzela po Kabila ki na Félix Sonia boy Kongola ko yokango lisusu te Sonia boy bande kolanga papa partir ndomba si Kongola ko yokango lisusu te toko sekate soki tozo seka Félix et ali loko anga pe naza ko misekate po Félix amakila monoko mama Chantal yao la patrona soki lelo yoza na passe to likambo kweli openga na cha monoko pe la chebi boy na songoli yango te na songola monoko te wala la patrona cheli baya na lambeli yango nako bundele tina mo le pinière le ba pauvre papa kulutulanga nako kota likambola ye lokola nzamba lingaka te lisu na ye moto asimba kwa lobi mosali nanga zali lisu to yoko simba ndengeni nako sepela te loko apesa likamba Kongo ya nazali ko kota yango tina dernière énergie pour naza mona Kongo naza métissage te naza mongo basankusu ba ilema ba maki mombene mona mpoto naza mongo ya basankusu ba ilema naza na lilangi bomate ngala li mongo te ya kokele ko ufela to na li congolaise te kela ko kima to lipa te na liawa te na ko bunde tumbawa lobi to lembaki bango te to kena na stade Martin to kotaki to kuteli pela bango pe to bimite bolole wa ko telema wana na yebite soka kolukani bolole fawo songba
tolingi bato bazala bato ya mayele tolingi bato balongola bolema congolais ali bolole bato bakoloba likambo ya telemi pa banda kobakela son kimo ngala kozongisa olanzela o ba congolais balobi okozonga giga pe la kozonga so giga po bitumbo leo to ko bunda moto ko intimider biso azalite bitumbo lelo biso to ko bunda moto akolengisa moto alite na bitumbo biso to ko bunda lelo na Congo moto akosala moto eloko ayalite na bitumbo biso tozali ko bunda ezali nde tout congolais ayoka pasi ya ye ekolo boye congolais akoyi kozala baboya ye lolengo te congolais azali kozala ba ignorer lolengo te bande kolangai Mobutu Sese Seko Kukungwendo wazabanga leka na tapis rouge États-Unis d'Amérique bayambaka ye voire même assassin oyo China Rambo gangster Kabila fils oyo bayambaka ye na tapis bongo boni Félix bongo boni Chilombo yo moko peno tele makambo la miso siko tango kozonga okoyebisa ba congolais discours nini okoyebisa pe bande kono ba luba discours nini lolengo yo rentre bango neya na toute pièce okoyebisa siko bande kono ba luba nini okoyebisa bango ke tala na kendaki to servi na ba paya boni mwana Rwanda lokola Rwanda kondima yo Félix ka ndengo zali lokelo konza la Rwanda Museveni akondima yo Félix okele ko dondo na mboka na ye boni pe congolais tozali ko accepter ba Rwandais ba diriger biso lolengo boni pe congolais tozali ko sepela to kufanzala ya lolenge oyo to vivaka la ba solo batu ba sabota kabiso batu ba finga kabiso batu ba mona kabiso toza batu ba nyama pona nini congolais pona nini ndekolanga congolais pona nini ozali ko lala ti lelo bongo ba mama ya Congo elokola ba papa balali bino pe bokolala te bozali ka kolala bola mokate ba mama ya Congo botele mabisika loso bozali boganga pona mboka la bino tozali batu te ba congolais toza ba nyama donc congolais soko ke ibwe Mandela bali ko beta siko na tuna Mandela zaka na makilani boya nolanga nano Mandela pe Mandela monyela kaya Mandela komisi Mandela ichwa ntomo Mandela komisi Mandela lobi classe ya ba mindele bato moindo bakota te misala ya ba mindele ba mindo bakota te boite la bango bakota te Mandela lobi te likambo la moni suka Mandela zaika la makila azaki na makolomine te azaki na miso motoba te azaki na maboko sambote azaki be na moto moko be na miso nyonso ngala zala ngo pe azaki nango pe Mandela teleme alobi ekosimba te ngai siko na bunda Mandela bundi pe balongi pe Mandela koma mosali pe ya Sud-Africain makambo pe bakoisi yango siko boni biso tozokoka kolonga likambo yo te boni makile ba congolais ali makile yo utaki wapi makile ya congolais ali kaka kotonga kofinga koyina kochola wana congolais ali bongo afingi yo aseki yo acholi yo meye moko kima mosive wana congolais yebelo ko mususu te congolais yebi kaka koyina congolais yebi kaka boma congolais yebi kaka moningo asala ye mabe congolais ayebi na ye eloko mususu te congolais yebi soki ba pese $100 et si la beteli o prezo o kaka yo mususu azalite sa yo te Marie apesi yo ba loge nyonso ndoka la simasa wala yo keka ko finga wana congolais soki mutabwakele 1000 fois si c'est le malobalo so pas que me la gagne ya 25 ya 50 francs siko congolais so comprendre que biloko wana ba commission suka na bolole congolais yo ba yango te président de la République tanga kozonga koleka na tapis rouge Félix penza makambo yo lukoki na Congo kaka yangoyo okoma no kaka président Félix okoma kana tapis rouge pela bamboka mususu bakangela o bapimela yo Félix po zo seka po telemi lobi maloba ole ile kamongo ofa président nie ozoki kaka 15% yango gangster azo nyokola yo yo penzo sana makasi te ya mibali yo bazaka longo pala mai na makile yo ande mwasi wa mobali te o moluba ndenge ni ya bolole boy tata na ota bande ko lia bambongo ya bango tata na pesa bango maboko te yango mona zo bokonzi te Tshisekedi ya papa azo bokonzi te po bokonzi boya ki ete azo bokonzi te po andima te ateka mboka Congo côté de photo félicité azo bokonzi te po aboya ki te aboya ki de côté ke kolo Congo yo penzo keka côté ke kolo Congo po zonga ka baseka ya ndenge bazo seka Félix atala ba congolais atala bande kole baluba lobinga na solo na bango bela butu bazo regretter malobo baloba ki la Félix balobi maman seya limbisa biso tokutela to sola mais lokola des gens kelaki olofela ngala za kabongo te ngala za te muto salaki ngali kampela bosani tete malobo to lobalaki no wana na kozala kalango na kobatela yango
potinga na okaka be jifendele moko kuya engala lokwa nzambe na Yesu Masiya te to saki ne mariage lobi sangwa bali saki biso to komaki nzoto moko polobi ne to liaki nzoto la yeto yoki liloba le peza pe to sengi na Yesu ke to sa mariage place biso to telemi ya telema lokola ya loba renard nga soki na sena lobi renard na kozongi sa te na loba nyon te place lo lobi renard za renard lokola na koloba kabila il faut futa ata mukolo moko te joli ki yedi ata mukolo moko te Anita Babe okoyoka nga na koya na TV na nga yawa na loba la ABC1 esika la patron la chanter la yawa ke nga na kumisa kabila jambe nasala te kena komisa Félix nasala te soki basali bolamu na koloba basali bien pour la kowanga la bolamu bango te mais kena bete bango maboko to na yembela bango te la komisa bango te la place la te lamba ya Félix la kola te lamba ya nani garçon ya nini ya Brazzaville aolata sasu nalata sasu nalata te ndoba nalata Mobutu to Lumumba pamba te makambo ezali kosala mela biso ngana okimawa lobi to monite ba presso ba komise ba kosala kabuya to se wala ba beton te ba goudron ba bongisi mala ba majugu wa biso to ba braza ba majugu ba bongisi te biloko ya lite siko tata grève bandeko banga lobi botu na bandeko bino ville sali siko mikolobo mi bale ko teka mate kutu ba bomaki ndie moko Congolo asaki bongo félicitations po ba boma mwana mama Louise moi sona okaka pasi moninga na ngala ba boma mwana po aleka mayele na Inde mwana na kende ko tanga pe ba boma ye pe moto aboma ki indien tika nzambe apambola ye po mama Louise azwi soulagement yaya ville ali ko kangama bakangi banda kwa bango bato nyonso bakangi nine grève pe lobby nalo bakabeka buya na ngana maki moto nanga pasi mena seka ki nazo nga koseka ba mama misato na banga kapo kabuya mo pa koma lokwa garde c'est to sola fina nga bebo afina nga sanga ni makama garde Félix pe mo Nathalie Boni na seka pe na sekite ba seki ba lobi Félix akenda ki akima ki grève akozonga kokuta grève pe eza ko ya lisu ya makasi bon botala ka mokonza mboka azabe na 2 mois bazo chola e modelo Mobutu po ba finga yasa ki minute boni ata kabila oyo ya gangster oyo nazo ba muzete poto finge lelo boto boya ya sali ba mbula boni mais lelo Félix bela sanza mi balela ye tala ndenge bakomi ko tole beto jite tala ndenge bato bakomi ko finge lokwa moyibi ya kamala mute le bien mal qui ne profite jamais Félix oyiba ki fayulu oyiba ki peuple congolais babima ki na se ambula kosala maponami boyoka ina gangster China Rambo boyoka ina Joseph Kabila assassin boyoka ina nanga boyoka ina cour boyibi peuple congolais bazali kolela ya peuple congolais Félix okosala te okozala la kimia te po congolais la kele o mabe bato Philadelphie lelo bakomi ko bongwala te nzamba komi ko tumba bino botela président bocheki maboko bisika zo kende botela ndako bayambaki botela lolenge ni bazomeli botela lolenge ni trompa yoki ata koyoka te ayiki ata mpinga te trompa boya te lisona ya pusala ta penete abi posoki na koti ata la tapis rouge kozala sepelisi bongo mokonzi nino bilo bocheki maboko David tangu bacheki maboko bomona makambo David asalati bokonzi la bino eza ya Saulu oyo boyiba kabiloko bato balobi kele na maleki boma kabila boma bakabili boma ba rebelle pe Félix akeya lobi te ba partenaire na ngande bangola Félix ba oma bato ba wali yo Lena Félix Lena lo lenge di ba sosoli yo lo lenge ni mokile soswe yo lo lenge ni yo kome yo ke ko tambola la ba burundais okay ko kota na likita étranger yo kalisi étranger ba ko betelo maboko okasi étranger nande balingi yo ndeko nanga étranger balingi yo te yo lobila bakonda lingala olobila chiluba bango bakoti balobila kiburunde yo kite olobila bango la lingala olobila bango la lokota li français bango bakie balobila kimwanya Rwanda yo ki bango te olobila bango kuna bango bakie bakoti balobila minoka bango bakobi balobi obolole to koyoka ye ya sepela kinde babenga moluba mokonzi ya koyoka papa nanga siko le 10 ebemba tatano ekoya ya solo to bolinga ka bo peser to le 10 wana nomination ya ba gouverneur po basi bazui ba député oyo bazwa kite batomboli bango la sila lobaki bolanda robele monsieur ezakoya oyo se kota ki de pe ba koti si pour régir na mo ba caprice na siko Félix okoya kolongola ba député wana obimisa bango to okotika bango siko basala
yo kosala na siko boni sikoyo complot wana na sina yebisa bino te tango le 10 oyo baza ko nommer les bato na bango sima mikomi balemisa to balongoli ka Félix sikoyo tango bakolongola Félix Kabila côté sikoyo congolais sepe na diplomatie wana ngana lobela ka Félix na lobela pe bino ba congolais sikoyo bo sepeli sikoyo ke article 166 ezwa esika ole l'article 64 ezwa esika bino sikoyo boponi article ni na 166 na article 64 bino bolingeni bozong sala mitulanga la toni bino po sikoyo modelo ba ko sala Félix boye ba ke bazolongolela bokonzi coup d'état lingi sala masikoyo po ba ko telemisa bazolongola Félix kana mikanda sikoyo bolingi sikoyo Kabila zonga botika ko tshela pe Félix ko boyebi pe Félix asa koyi sikoyo bino ba kongolenga la tuli bilo bozala posa Kabila zonga po ko longola Félix po bino mo bomondo lenge Félix atamboli sina yebisa ki bino atamboli bisika tu cho ya suka yango les États-Unis d'Amérique cho bayambi ete yo azongi akozonga soswe peta mususu avion na yebite ate ko komele kilo to pe muto adebisa ki akoboya to pa ko senge misolebele mais ifa zonga kaka siko tangu ya zozonga bilo boponi article 166 Kabila zonga nesika pa kolongola Félix ka balongoli yango nde bomona ba tour nyoso asali siko ba Kabila bazwa lisusu simonango biso ba congolais to saboni to lela ka lisusu to luka kesu bato baya ko yede biso po biso ba yeda ka biso kaka to senga ka lisungi biso to atigo kashi tebe tigo lisungi biso to abe lisungi te bande kunanga to ko sela nzai makambu te to zoke na tango pasika ngape na fungoli toyi na ngapa yako yoka sango mokonzi pe bokolanda e penza le 14 lo lengeni ako telema la télévision pour la ko tia peuple de Dieu ko lobela bino bolanda ka sango mokonzi lobaka sembo bande kunanga po bino bolingi ka ba pasteur je le connais ba pasteur banda ko minene te mona mobali wana azali deuxième gloire botanga e malamu yaya to ke na fete pasika te baliaka ngo entre les deux soirs te ndeko langa bena kozongisela yo la nzela yaya eloko na wana ekokomisanga moumbu te ekokomisanga moumbu te okokosala nga soki eloko nini te non naza na posa sunganga kasi monanga pe lokola moto soko lingo komanga lokola na saki na koyebisa na lobitika kopesa te or et l'argent appartient à l'Éternel nzambo la ndimela ko fungola manini sala lola pe bo asala ki on a garde po ani na ngai te po la tosaka ye ndeko langa soki congolais to komi boye to basi ya Congo pe to komi boye mibala ya Congo pe to komi boye na yebisi bilo bato bakobanga biso Félix atake président moni baza ko ignorer baza ko sakana maseki ba tala mbote ba pesa ki non te baboki tu fais bana boni boye mutango lobela tonga koya ko tokola minerai na biso boni boye mutango lobela tonga koya ko zwa mai na biso boni boye mutango lobela tonga koya ko zwa ko pinzola penza ba bwana biso biloko loso to wana ngo zaka utile pe basakala la biso boye bande ko na ngai etumbo eza ya Félix te etumbo eza ya tout congolais etumba o ezali to bunda to benga na Kabila tozolo bana munoko te soki tozolo bakana munoko Kabila ko chola biso mais papa Enoki to kita ko papa lokwa yozu makasi sala pe okomona sala penza ko mona penza ko 2ii na biso wana o mona ndenge di penza ko koloba o yango mo amosolo bane bakamba solo pota mso action ngala no monite na pe ka nyama te lobi tuna ndeko wa mona ngala stade Martin aka nyama soki na lobi pe na tchana chaka pola miyoka kala mongo basanku sute na nde mongo peza basanku so ba ile mabayo maki mombene mona mpoto te mondela yeko sakala biso na masuwa pe to yebise to bi awa bayaka boyete eki soto folange itungia te bakulaka lo sako boni pe bolali boyeko boni bozola la boyko bande kolanga ba Kongo bampangi ya mono ba mama ya Katanga longonya na bino po bolobi toza sima ya 2ui toko kitela Katanga bientôt moi nzoto ngo bani ko ya pe makasi toko ya toko sola la bino ndenge bolobi to solola toko tambola ba mama toko tambola cette fois-ci ko za bitumbande ya ba mama cette fois-ci ba mama nde bakobelela cette fois-ci ba mama bakolela na lolenge tout ba oyo bakokota ba retraite pour nzambe pe ba o ba simbi mandoki ba simbi banini toko kende nous sommes prêts pour sauver notre pays la République démocratique du Congo toko iko za na humiliation à modèle oyo te ba américain ba ko humilier biso te ba français te ba tanzanien te ba kenyan te ba o ikula tout non surtout non les rwandais ba ko humilier biso te nzambe apambola bino ezali na passe na motema pa na telemi lelo pola koloba ba condoléances na chemin vraiment na ngai ndeko lango kufelaki talaka makambo ngola komaki te kasi vaut mieux tard que jamais tika ba condoléances comme la yo mama za ya biso nyoso na yebike to komonana
bandeko langa ezali passe la reine Olga Lompinga la mokiteno Florence Matondo Mido ba programme angolano partout bozali penza macho soise saya Blandine Petit showbiz bandeko langa bozali ebele ba papa langa bozali ebele les États-Unis d'Amérique bozali ebele partout Arthur Ndombasi papa moko alobaka bien soka lobi vraiment na ebité Nzambe amona bino Nzambe apambola bino vraiment bolanda makambo la bokebi peza soulèvement onga nazo sala déjà na nzela ya TV pe tozo zela Martin Fayulu Madidi pe tozo zela o papa Enoch les États-Unis d'Amérique na parti na biso 2UI parti wanande océan tchemutu la kati poto bunde tumba cette fois c'est bon mon océan nzela trop c'est trop to lembi baluba balembi ba bengi ngalobi ba pardon ya ko sakala te bande kolanga balobi océan limbi sabiso to bande kolando balamute to yeko comprendre que Félix allait ba vérité musu balobi langa na ko lobate po azande kolanga mais Nzambe abatela to longola Félix akokanete Kabila ndalinga zonga sikola pouvoir mais to permettre loko la tête tout congolais boyo ka cri na ngai ndekola bino lobi po ba occidentaux ba banga biso esengeli ba mona ndeni to sala chasse l'homme ko bengala ba Rwanda chasse l'homme ko bengala Kabila ko bengala Félix wana na ebisi bilo mutu no sakoya ko chali konya na Congo po senga 50-50 il faut aya penza abongama mais soki to sali yango te Congo bayo to dindi ya ko dinda merci la Kabuya l'homme puissant zaki la sima ya caméra. Merci l'imbattable l'incontournable Kabuya tika Nzambe na lola mona yo tika posa ya motema na yo Nzamba ko kisa yango na mois d'avril na nzela ya pasika. Merci na Pape Dieu directeur de recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare ya bemission bangai Pape sango tika Nzamba pambola maloba la yo tika Nzamba mona yo abatelo na mwasi na bana apeso makasi ya kotea lisusu sango malamu po ete bato babongwana. Merci na Fariana mokonzi ya bakabelo Fariana Maboko Bank. Merci vraiment à Papa Teddy, bon rétablissement. Papa Langa Foska Dikese, Papa Social, vous êtes nombreux penza. Vraiment na lingi bino mwingi. Maman Mboya Bokela Lokonde Femme Pekato, Maman Sylvie Molonga Yagi Wanzambi, Maman Nangai Sylvie Mbenza, Maman Nangai Mireille Molonga na Papa Godard. La patronne, que Dieu vous bénisse. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.